bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabu. Il y aura un combo. Donc, comment monsieur souhaite ça sort yo qui en obo santineti ba ofinga yo. Mais yé, et ça m'a plaisir, il y a encore un site nous découvrir la merveille dans la carte. Ngana na kosa, beaucoup de découvrir. Site eza moko. Image ya Congo. Point. Point quoi que tu muke pour ngai. Mboka ti na mboka. Point. Ça qui to ba tout mona point pour la nini. Allez, mboka ti na mboka. Danger, Yvonne Niandabu. La métisse noire. Merci là. Fidèle il y a image ya Congo, surtout fidèle il y a la patronne Yvonne Niandabu de la Sekibino. La belle qui a moi mais là ça va, moi ça va, vous sentez comme mon gongwa. Ndi na ça bino car qui mo le bana poto za ngai, mais babina longola na saka mo le bana poto te, mo le monde entier. Vous pouvez avoir confiance internet non il a plus d'informations assise fiable paye à solo mais le logo tout na za wapi tala un mois d'absence na tika ya batba ça bino mo bobila patron na zonga na yoko degré à vidéo zawana au senti comment dans la importante na mamnyos ça déjà voilà sur le terrain donc na zongi merci la base Alicia on a si ma caméra à bébé butunara à l'embangate merci la bande connu so ba benga et bino so soutenir na musika wesinga la patron na bikamba parce que tu as besoin d'informations à solo ndenge na ngana information so botu na lelo na information à solo il paraît bolukarae il paraît abunga na il paraît azalate alingane pour internet te melelo et la patron na kangi penza tara lelo akangani to beta masone lelo pe sika azali troye bazala ni ngana pesa na mbote eza image ya Congo ko mona mamako ya boni. Oui, ça va. Ça va, nous avons. Mais la banane, on a dit que nous avons monnaie. C'est comme ça, on a mieux que sera yo. Ngayo ka tina na munda kutika o ngayo. Ka o. La balinga mine, problème ya moi la balinga mine. Bonne santé. Oui, santé na ngolanza na tuka yo kende bien sans problème. So ni problème zali. Na ko si problème zati. Taka ngolo yesu. Comment tu es là, on a répétition, copine n'a pas coquette, ici dans la PC et beauté, ça, on a bien peut-être répété, mon cas, et tout les années. Non, on est biso to vocabulité d'abord un groupe za ko passer mon kili. Za ko la valider, za ko passer mon kili. Ngai tatu ndinga zawana, kile ka bengele japonaise coquette. Na ba soso mo bana sima ba ko baza ba collaborateur na ngai baza bana ngati ndeto ndimaki na absence ça mokili tous les groupes to tchako toujours en marche etika la libela na ndimaki wana tout ça bandi ko ça musa to ka bonité mais pour nous ne ngala bina tout non yo parce que là on comme la coupe parce que le uta wapi yo le responsable là to banina na yo mutu ati voilà bon nazara responsable ngamo kote so bingamo ko za kona ma fabulo so donc tozana tatu tozana coquette tozana japonaise tozana batide azana voyage na bande ko mususu le ba yete pona atake la maison beta bato ngai parcours na maison molai donc na bande théâtre depuis yeso zo recruter ba yekoli voilà quand à 7 ans yeso zo il est recruter ba yekoli na bande théâtre kala penza dans les lotis donc kala penza makasi non na lebi na bina bandi pa yesu tabita ngo yesu zui de ko recruter ba yekoli donc depuis 1900 ngana bandi théâtre donc mutali boso na kutana na théâtre na vie eza pasteur ngana bandi théâtre l'église nzambe malamu fait pako père à son âme à musée Haïti na bala donc wana zali père donc père de l'église a réveillé à Congo a chama le boka binanga tira loin elle s'en a soigné à boka musika donc na kutana musée Haïti na bala chama le boka pour na mama théâtre elle s'en a aucun de musika donc te nazaka ala na Congo mais nazoke ne musika na musala na mai parce que mon nyusu na musala sozo mon évolution ezate
faut consulter basala nzambe so consulter bango te ngo 5%. Mais je fallait au donc si tout dans la groupe tu autant mon rana tout dit poser là on doit va chati le groupe on nous évolue évolution moni va ça ba groupe la mango te on ça mais ba groupe skill ça ba babade non c'est pas comme même les alliés parce que quand tu bande ko ba ça ba contredire na tena bande ko tala ba contredire na tena ça ba groupe skill parce que un groupe un groupe doit avoir un siège, des acteurs, et puis bureau pour vendre espace pour nous faire ça. C'est ça. Il y a un groupe à théâtre. Et puis quand ça groupe à théâtre, c'est la télévision. Théâtre, c'est la télévision. Théâtre, c'est la salle. Il faut qu'on ait un organisme. Il faut que le théâtre parce que na commissaire le grand frère dans Elombe, na commissaire le grand frère dans Bordeaux, parce que on va dans théâtre à classe, mais les a inné à Kobotam. Alors ce théâtre le Koufi. Donc vieux Elombe, c'est un sample dans la vie. Le ya nanga bodo c'est musampu dans la vie. Non, tête kokufa ka jamais, mais bato ne ba kokufa. C'est ça. Voici ma réponse. On a bon. Bon, ko ça la groupe ko za na mbongo ko za na mbongo parce que bato ka so za na mbongo ça le groupe. T. Parce que son espace c'est on le sait comme on a répété. Pas nécessairement ça. Il y a pas tournage. Pas nécessairement ça parce que d'abord bisous nous on a groupe tous capable il y a ça le tournage il y a qu'on monter il y a ça la nuance tout et les qui sans problème ça te met la moto porte ça te met la moto porte c'est nous te peut ça bisous te de ce yo qui te met la moto porte comme comme série comme on tourne moment ni bisous mon cas tout ça suffisant quand tu vas dans des plans suffisant sans président ça ça me passe c'est moi qui n'envoie absolument rien sauf tout ni na quartier président Samé si vous allez mutu na ngai akati masolo donc na pese bambote na maman Nadine Balela yo moko yebi na so l'émission pas pour te tuer mais pour t'élever voilà la validaire de na tombolo na tango parce que vous pouvez y a une production non au monde des abosami azamutu ya ba idéologie idéologie au tira pour que vendre la photo communauté ça me bonne ça me théâtre tout monde les aboyé mon na Congo na biso mademoiselle belé pour na ngana mon et mon ba pour ça qu'on le ali mais na za tango te Congo na biso na réalité moko maman na ngai ça vous mentir Yvonne sur la personne réalité Congo et que yo za na Congo te au kufa en clin d'œil au kufa en clin d'œil parce que na Congo non bandima motuté et tout Congolais mauvais. Pour ça, ça vient en tout cas pour ça. Moi, je là, on va trouver le négatif système. Tout le monde est un petit peu. Oh, comment d'ailleurs? Il y a des gens qui ont abandonné. Est-ce qu'on a ça? Mais vous avez abandonné. On a évité répétition ici. Vous avez abandonné. Bon, mais si tu vas mine la cotisation. Tu vas mine la cotisation. Tu n'as pas. Cotisation sur le théâtre. Bon, ils ont ma tête parce que. Ce que je veux dire, c'est que non, archi faux. Dans le sens que, mon est à Congo, il y a zéro. Il y a toujours moto à 100. Tu as mobile dans la vie, non, toujours écouter les années. Attends, il y a évité. Au sein de l'autre, il y a. Bon, on a bien un bon côté. Il y a des groupes skills qui appellent des gens comme ça. Il y a un groupe choc Mokili, encadré par Lava, Tatou, Coquette et les autres. Et mes groupes, c'est Mokili, résident en France. Je n'ai jamais montré Alexa Band passé à la télévision que j'ai recruté Bassa Kitoko Makasi. Tout le monde pas en Zambie, Azali Mouton Zambakeli, Aza Kitoko, parce qu'il y a des grands comédiens partout dans le monde. Total, il défaut. Mais maman a comédie au télé en Afrique. Vous avez dit que moi, c'est Kitoko, je vais yo mo d'abord pour yebe le côté on fait ça babi on donne que c'est qu'on a yo zo benga na mutu azali kitoko mais mo tete za na bite kitoko wana ni mosasa wana ni ko ta la parce que yo na ko ke bani ya ki mi bino on moni kolo on gabene mon oreille tout ça il tout de so beni basa kitoko mosasa ko bunga et bon le kuta so beni ka on tena ko basa kitoko donc yo comme agence ko ça bana to kilunga c'est ça le problème parce que ngai le kola nazali
théâtre eza métier na ngai nakobenga te basi kitoko boya te wana komona baide nini namona baide mabe parce que yesu masi yo biso tomona lelo ato kitoko te so biso bingi bato kitoko donc bakeno boyebisi donc yesu bato nga nalingi bongo te mpo baza kitoko so otangi Esaïe 53 elobi il avait ni beauté ni éclat pour attirer les gens c'est ça mais dans lui il y a la paix. Oui, problème est ça. Nandenge uti penana de commune le théâtre de la carte on nous maman OK mais c'est comment tu vois différence voilà t'as la différence c'est ça plaisir maman là il y a quand même au moins nous otuni ba mituno tuni pas là et ça là qui vraiment ba mituno moko très intéressant et puis azala qui la facilité à répondre puisque ça pour une réponse c'est ça quand il est puisque ça artiste question nyonso okokotuna ngai na korépondre c'est par rapport eza mosala na ngai soko tunaki nga mosala ya médecine na koyeba korépondre te mosala oyo elongwe théâtre ekomi ndenge ozokanisa wana mpona ne théâtre eza biloko eza nde naokasa te nde tozovivre no nayokanisa ngati émission ndenge eza mambo eleka bon makambo eza koleka lelo biso toza kosala télé dramatique tozokende vers cinéma il faut koluka kochanger makambo nyonso il faut koluka nde bavaleur basala kosala même plus eza koluka mpe sapoto no neti biso ba internet elaka koto beti boye pour moi sapoto oya ntango oya balobebingi poto esili mpe théâtre mama meka kotala soko komona nga ata na whatsapp to na facebook moto otikala modernisation eza déjà tozokende modernisation yango oyo ozotikala ndeni oza na raison moto nyonso ifo ntango mosusu ndenge bapibliaka wana nakokopiblie mpe yo yebi te soki naza na molongo ya songo na nsima na ngai nabombi molongo ya songo na ngai tata ya bana nabombi molongo ya songo na ngai nakokoluka basi na nani na Facebook. Mais j'ai un théâtre de mode. J'ai un théâtre c'est un métier. Il faut y avoir mi pesa valeur pour ma pesa valeur. Yo tiki makambo yaki ya musala ko ko kamasi na musala. Mais on va table bele nini ko pesa va table bele fata na plaf. Ah. Bo ba mo tout pas na basi, maza ko. Ba basi ngani ba moni passe la terre. Ba collègue na biso ya musala ba ba ndeko. Ko faire souffrir maman, c'est pas bon. Maman il faut. Au moins le lobby nous musala ka oyo. Vous avez la bande na bina ya bibala. Ko so ki ba finir au leso. Ba za ko finir te ko. Là la finir au leso ko. Ça ko finir te ko ba yebi ke eza musala yo za collègue na ya musala. Ba mama ndenge baza ko munzela ya basi ko ina banda ko na radio na kolula ya mwindu na sisi na loli ya pembe na sisi ya pembe na loli donc au moins te ke na ko koma sans ces amis susté to yeba bien la vie malade ezali il faut koyeba ko protéger baninga na ko se protéger yo moko soko za ko se protéger te ko protéger pe baninga te soko zo sango na biti ni soko bitu musala oyo naza kosala lokola musala nyonso ndenge omona kamatata mponya ye na biro na ye ndenge mpe naza kosala oui donc ça mama biro mama théâtre za ma salaire ba poto balinga mama lo ba salaire ba na lwanda balinga mama lo peut-être nalobi na art eza te osali eloko oyo kanisa ekofuta yo 100 francs ntango mosusu osali ya 10 millions okoki kosala mosala mosusu olobi aro eloko oyo ndenge na kwanzi ndenge nalieli libaya mpenza ekopesa ngai ntango mosusu 20 millions otala boye efuti yo 500 francs yango moni mosala nyonso po esimba il faut osala moko kaka bien osala malamu epuis nzambe ayebi ndenge nini apambolaka mokolo wana mama ifo nakokoloba turo ekomi ya tatu turo ekomi ya lava turo ekomi ya mama japonaise donc nzambe ayebi ndenge nini aza kopambola moto na moto donc biso oyo nano ekomi tour na biso te topatiente tozwa ntango ya kosala kaka mosala ya art oyo eza lokola bilanga toza kosala okoko bandango lelo mpo oliela yango il faut bilanga wana ebota mbuma nde obandi kobuka ngo siko pembeni ya président Sami Mokili pembeni ya président Sami Mokili a vraiment aza ndeko na ngai ayebi ndenge tobandi mosala oyo biso nyonso na base nzambe apamboli ye lelo akie kofanda na Europe atiki groupe na ye tomeka kotia maboko to encadre yango mais biso mpe tokolala te
lelo epai ya Sami aza kobuka oyo alonaki yango toza koyebisa bandeko oyo toza kosala eza toza kolona lelo digital Congo eza kotalama mokili mobile bozala mayele oyo balobaka na chiluba lero tovandaka na bango wana nayebisaka bango bakobelebele mwana wa motu wa mushia wa atene jaiki ntango baza kopesa mwana motu toli oyo ya etike yoka bango baza bana etike bana Sami papa na bango aza na poto il faut bayoka toli nde kosalaki bakoma bato na avenir oyoki mama Yvonne. En tout cas, merci beaucoup de votre continuer. Vous avez tous sorti dans ce là. Oh, qui est beaucoup passé qui va aller loin. C'est ça, effectivement, on est taillé. Bon, bah, vite, ça n'a là. Parce que ça a amené le Mikabola. La montre au Mounio, la Batista, la montre au Mounio. Non, mais pas tout ça là. On a mon avocat, il y a un canal à monter. Voilà, merci pour la question. Mon Baptiste Aza Ami. Baptiste a eu des problèmes très sérieux dans Moussa Naé, dans Ngakolobaté, mais il faudrait qu'on a l'ouba. Baptiste a connaître l'injustice sociale dans le cadre de Moussa Naé. Donc, Batunius ba Aïsaki, ba Repoussaki, Atikaki, le roi Yemoko. Le bout de la badité à Makam. Mais, on a toujours faible. Nous avons dit que ça ngati kumuna ndikunga zo souffrir. Azaki faiblesse zaki no ya mi mati ndiko abanika. Non. Surtout parce que omoni pour nani Patrice Emery Albelo le complot a été établi. Le complot a été pas battu. Je ne peux pas citer de nous ici. Pas battu. Ba comploter les colons naie, ba bino faut rendre faible, te rendre poussière. Ngana yebite Obawela ngana yebite non to beta masolo mituka to beta masolo mapango te parce que ça na bato masolo mapango avant théâtre bazali to beta ko masolo wana ti donc na koza parmi ba premier comédien basolo mituka premier comédien donc na ko beta solo wana ti oyo to beta ko te donc na to beta ka ko ngana ko ya la télévision te pona sa bato ke ngana za patron ba comédien na ko ti ko sa ko parce que comédien ta moko te na pe $100 pour sur ma vie na ça la non te ma pas pas nécessairement parce que nous sommes un grand leader. Grand leader. Si, souci n'a pas moi. Moi, je te laisse le débat à 2 millions. 2 millions pour ça, 2 millions. Tu laisses le débat dans le ministère de la Culture et des Arts. Parce que nous avons parmi les comédiens, nous avons discuté. Ah mais bien sûr. C'est que là ma classe A oui, nous sommes parmi les comédiens, nous avons discuté. Mais les messieurs nous ont malmenés. Mais oui, à l'occurrence, nous avons dit que nous avons fait vertis. Nous avons profité. Mettre maintenant, quand on a dit que nous avons fait oh, nous avons dit que papa n'a pas fait pour aider les gens dans la culture. Mais nous avons dit que nous avons aider les communautés. nakuta mamodo moko ne ekenda kaka volatiliser polini parce que pour le artiste boyo ka desati o azomo na kiyaza dikolo ko ba misema mona ka toujours baza dikolo biso artiste comédien les gens la bino non oui oza raison les gens za biso alors ce que les comédiens comme na mbongo ngana komisa déjà nzambe et pour preuve tout le monde ba comédien ba ke poto aller retour ça m'a beto dada zona baduche ba beto dada banini amola ba beto dada donc les apprenants les japonais ils sont tombés dans dada ça peut pas se faire comme même équilibre jamais na petit kaka musala on a déjà même pas tomber la pote yoga na raté on a raté basala raté total la honte pour les on bon omoni ndenge nzamba sala biso mun ndaza ba penser na za ba idée na ye moi le longa théâtre za musala ngai na keba na bibi na kena makamba mboka leso nga nakenda kokoma na wela liboso nakuta na ba artiste ana wela elonga na wela na nakuta na artiste oyo evoluer na mboka wana to se échange à idée ozona na yemo na ke ba mboka musu baza développer par rapport ya ba ministère na bango gouvernement bango bazo tchema maboko mais biso tika la sema poni d'abord ba congolais ba lingalité et de deux l'état s'occupe en na batute
l'état s'occupe de biso parce que ce qui est le ministère on va maintenant aussi même dans le ça parce que et là on va document pesa mbongo document pesa mbongo donc faut tout na koloba sur makambu on to linga koloba te moni que to na ko biso entre biso pour rien OK mutoko aider biso ezaka l'état ce qu'on a bonne marche de théâtre le na Congo pour tous les gens là été tout qui déjà présenté pour la bonne marche à théâtre le na là vous savez c'est des théâtre depuis bandaki depuis tout le bar avant et voilà tu n'as bien le petit dans monde d'amour bah ça qui toque on va récupérer ça qui toque payer bilan tout ça la théâtre bilan ça la théâtre les a zéro un bilan négatif ça voilà là on met beaucoup on a beaucoup constaté mon théâtre absolument surtout tout c'est soudé surtout mais quand on a ordre beaucoup dispersé na ba groupe skill musumo na mutasali groupe na zaka yemoko na mbike na kebenga japonaise na kebenga coquette kebenga tatu so beka ko poler groupe vandi mais azumo c'est tatu na groupe ne songolo paka coquette japonaise na groupe songolo paka or net ozaboye il faudrait na ba corporation na biso oyo président Massou Matikala éternel président dictateur. Pardon? Éternel président, c'est un dictateur. On est monsieur, monsieur, on est là. Si on a face à face, parce que ça vient dans la cause, ça a été. Parce qu'un président a dirigé, c'est des tika mousou, parce que femme mousou est allé. Pourquoi ça va mousou par rapport à nous. Parce que je suis voté pour la président de la corporation. Parce que tant que tu as le groupe, tant que tu as la corporation, tu as la tout ça va réunion dans un bangon M16. Bien sûr que oui. Tout ça va réunion dans un bangon parce que ma belle beaucoup ça va venir à bisu zanini. Mon sommes on a intérêt là. C'est ça le mal. Mais là papa on va aux amours, on va solo. Mais non, on va prendre mes amis. Tout ça prend moko au bâtiment comprendre. Et ça que sur le bien moto vérité habiter au manquer respect. Non, tout ça besoin de ça et bon monde d'être les lobbies sur la lava oyo. Na salle mingi na théâtre. Mais tu sais, on va découvrir après. Na c'est le théâtre, c'est pas de tellement balagom. Na ça dans la commission du papa. Mais on va tout le monde un sous parent dans une des classes à boire les théâtre pour moni, un sous la manette. Mais pour nos manettes, j'ai fait des sacrifices. J'ai fait des sacrifices. Aujourd'hui, tant que théâtre toi balagom, au niveau ça monter. Au boya, au bien on musala pas, musala à zéro. Artiste comme des beaucoup à zéro au lobango seriwana mais le loco moni que non ah là voilà dis-moi lunette ah dis-moi bodia pembe ou bien ah t'es au foot le thème de la porte pas non ah là comédien tu vois comédien tu pas comédien parce que nous on a jamais balité pas comédien oui on va comédien faut nager il faut nager les balles comment ça non na parce que les parenthèses ne font que non via tikala éternel mais aussi elle est pour un artiste comédien. Alors, na makamoto na mama sesa ya bo abima maman c'est ça maman fille privée et ça makambo c'est ça yi azuli problème na l'état azuli problème na famille songolo pakala mais alonga qui te pas son dans débat nous sommes dans kiawo et ça mais bien sûr que oui et ça parce que biso to zali battu nous pas sur pour na c'est ça yi pour biso le ngani za awa soko zolo balika ko funda ngai fo funda ngai kamani za solo sur les solotés et ça n'a pas ma casse et puis ce qui n'a pas tout ça bien longue on a fait un fond les fous tout ça mon deuxième fois pour ngabaka je sais c'est même na mama atika ki bango ko yo ba ko solo makambo et s'il est pour faire non na ko fundo bakanga pour ça le ko solo makambo et ça diffamation voilà la vérité na ngale vérité attends ça personnalité na ça bien la vérité de la ah nous sommes comme si comme Mikaïlo pour ça là va aussi égal bilan ça c'est sur la Bible, c'est zéro parce que les comédiens ils sont abandonnés à leur sort. Mais moi, la présidence, c'est bien la photo, le gouvernement sollicite. Non, on a le groupe de particularité. En général, les comédiens sont abandonnés à leur sort. Et comme si on a tout le monde, oh, na bisika oyo l'état zo makam sérieux abike no ah secteur oyo na bo mamoti secteur oyo na mekana no ko tia on a ko épauler on pour que emata au monde ba vie ba comédie mena na kisasa to ko mener en moti zo moi ba comédie ba ko ba mandia
commandicité donc la mendicité forcée mutu susu abino peut-être tout la mutu parce mabange leki mingi mabange kolega mingi tendene nini yebisa ngai mabange kolega mingi tendene mama Yvonne mabange kolega mingi tendene nini fona boka capitaine Manoka bike wana petit na ngai zwa mwana fils que oyo pour parler no elia mwana lia familia ozo mwana siko yebisa ngai siko leto kumosa musala que non abike no j'ai un salaire na suka ya film na mona komi capitaine Manoka na dédicace na suka film na komi kaka mais suka na bandi ko citer ye na pendant déroulement ya pièce na biso engo bali donc ça na biso capitaine Manoka bike ngana ka petit ay ba ko na petit na ça solo là après solo là non c'est ça il y a des bilans négatifs c'est zéro c'est ça na zo salaire si vous avez un salaire, bon, ça va dans un salaire. L'accent à salaire, c'est un billet de paye. N'a pas de salaire de nous. Mais les groupes m'ont dit la cour à faire. T'es comme foot à tes actes. Si, ma frère. Et foot à tes. Ah, t'es foot à tes. Et foot à tes. Et foot à tes. Et foot à tes. Ah, et foot à tes. Maman, on a vu ce foot à tes. Zulana, ngai moko na zaka kati ya mai. Ndenge na zaka wa zaka kati ya mai. Biso to ça va te bali. Et fout à côté, et Zaka, la prime, président le moment entier, bon, on va prime. Salaire, nous sommes foutus l'habilité de payer. Et ça va dans le prix de ce salaire. Nous fonctionnons à l'État, à salaire, la banque a l'habilité de payer, nous avons le prix de nos salaires. Moi, je suis à la to bundi, moi, production, moi, c'est le seul mois, tout ce que tu as c'est ça, et c'est comme un encouragement. Comme déjà la souka, les temps, tout le monde a un ciment, ça va comme on a et c'est une élite. On a une libana, tout c'est une élite. N'est pas pas grande on peut pas les marques. Et tu peux la vision la grande on dans la photo parce qu'on est là-bas. En tout cas, toujours vivre dans des faux perso. En tout cas, des efforts personnels, donc dans le sens que toujours mettre un peu par-ci par-là, tous a besoin de producteur parce que la quantité monde entier. Mon nier qualité à la valider azate moins encore tatu moins encore japonais moins encore bakokati ba plus bana ngai groupe oyo ndenge production ngoli ka télévision grâce à digital Congo mutumo bateka tete mino ka mabe ate bo exploiter ka ba terme tete n'exploiter ka terme du début à la fin donc so bandi ko pesa explication na terme na ngai ti na suka muno so tala biso eza la papa eza la maman eza la mwana akoza toujours satisfait dans le sens que na sengi na ba producteur ba oh nyonso baza na bonne volonté parce que bande ko so bande ko produit biso pona ba nzonzi vraiment mutako sabino te bande ko so basi ba lembaki basi ba lembaki parce que eloko bo biso makasi zali piraterie ne mamu ala mbongo kipa te omoni mutu azolo mbongo mukie na mutu azolo eloko te fon zo mutu azolo mbongo mukie faut mutu azolo mbongo mukie parce que yo mo azo penser na yo que na mille de fils que oyo que nous devons nous babasakoli, azo sakola palabra, nous mamalobe belé et na soubelo bezate non. Bande ko na biso wana ba producteur nyoso bazana poto ngai la valider na zo reconnaître bino na musala bosali pour que le loba kombo ya balava oyo ba kombo bande ko nyoso bimi eyebana. Mais nabi ke musala tikali obino bosi bosali leki makasi. Mais ndamo tikala mukele ta pasala ngona. Bozana torte parce que banyoko libino na piraterie o sala eloko na yo boye eyebo yo biundo parce que soki ateki alobe boye lisusu atako na mukema ya na ngoka mais yake ya teki te awana ngoni ilobe Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité kokoma na te kokoma ngubate ezaka site moko image ya Congo point et pas ya la patronne hein babi la patronne Yvonne Niandabu yokala kombo donc ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo mais ye ezo ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte ngana na kosa bokota mo découvrir site eza moko image ya Congo point quoi ko tumuke pour ngai
mboka ti na mboka bazosa mosala kitoko batotya mwana point mpo na nini ale mboka ti na mboka danger Yvonne Miadabu la métisse noire